moyen oyo okoki ko empêcher yé pour à continuer misala na alors facilité et cause il faut pas éliminer yo. Nous avons vu acharnement oyo avec Diana Makila, acharnement et Kita et Mata awa donc avec Diana Makila, acharnement moi na batu akoka, acharnement on a été à sala dépression et pesa ba tension ba estomac a kende hôpital azonganda kuna été ndenge do akenda ka dans hôpital à cause ya ba acharnement oyo. Et acharnement, on a beaucoup de chango et pas top. Top déjà, donc c'est à Koli, Bopessier, 59 ans. Qu'est-ce que vous voulez avec sa tête? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Non, après un temps, Bozo Kapé Kiti Bofandi et Nathan Oyo, les comédiens, vous avez croisé vos bras. Bozo Lobaka, Nabanda Kunabino, Nabakwe Nabino. Mais beauté, mais là, c'est ce genre de choses. Na profiter bien après ça va bon année na ngai na ba ya ngai boza tellement ebele mais na na ba cook movimba baba cook le bata mam si pour la Viviane boza la déci na zo profiter moi liste de bibi. Voilà. Je n'ai pas voulu vous mettre sa vidéo. C'est pour vous dire na niveau nini bandeko o bazar rusé. Bakosa lisayo émission etika liwana poyo o adorer Mama Sila. O adorer ye ba enregistrer ba tikango ba publier mosusu. Jour ka yo kosa la gaffe. Preuve pour mona que ce sont des émissions ils a préparer. Non ça l'effort ba enregistrer lenga vidéo pour na chango mwandambu. Ogomona que azalina kaye ba pesiye kaye o ezali na ba kombo ya batu. Il faut abouaka batouana. C'est une obligation, on vous oblige. C'est comme ça que vous voyez Viviane. Les gens ont la facilité de jouer, de marcher sur vous. Dans la vie, il faut savoir dire non. Vous allez battre yakobanako humilier batu na makambu oyote. Parce que tout ce que vous avez reproché et pas battu. Et vous avez na banzoto na bino kutu to kipaka binote po mutunde tinga bino pena en tout cas na kipa binote. Mais dans la vie professionnelle ya Mama Sila makambo bo imilia bat nyonso. Et vous se retrouver na vie professionnelle ya Mama Sila. Tant on a zaki suna sente ba museka oyo. Si vous avez expliqué dans la SB, Bekam, moi, tous en Dubaï, Bekam, surtout zongi la ntonti. Très bien. Maman Moseka. Vous avez rappelé Nini, mais tant que Yaki. Maman Moseka, Belvi, Banto, Bananga, zongi la ntonti, Kota la mbongote, Kota la ninite. Faut bolamu, ta salé le bolamu, faut que le barango, n'enga na le barango na SB, tant on a bandaki, Belvia et Dakingai. Belvia et Dakingai au début. Alors, binangai boy na boy, kinde boy sala boy. C'est Belleville qui m'avait aidé. On a côté na terrain on a eu YouTube té. Aïda kinga na lobangwa haute voix. Aïda kinga orienta kingai. Premier voyage na kendaka ya Afrique du Sud c'était Ursule. Aïda kinga té. Yem ta imposa qui producteur na kende. Pabola mo bot fo lobangwa haute voix. Faut pas ka to lobaka mabe moto matsaso moto asale lokwa bolam ateza ya muki fo tombola mongongo. C'est vraiment important. Très bien. Tu touches à ma maman, tu touches à moi. Je vais passer à la télé. Pour la moto, simba maman langa. Obo simba ki, obo sakana ki, obo lobaki. C'est fini. La récréation, c'est fini. Sans sakana. Et si, on a peine, je vous dis, même si je reçois 100 000 appels pour me dire de ne plus passer à la télé. Tout ça, ce sont les soldats. Nabenga bango le chien. Il y a Mama Sila. Ndetinde konabiso oyo en Afrique du Sud, on de komamu oyo. Elle avait une vie trop sale. Na Kinshasa, tout le monde bayebi qu'elle était une femme mariée qui habitait na Bandalawa. Tout le monde donc a yebi vie oyo. Même Chibaou donc landa ye awa. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Est-ce que c'est important de venir avec à la télé? Non, mais c'est sa vie. La personne qui doit être respectée na théâtre ezalaka Mama Sila. Pourquoi les gens de Mama Sila ne respectent pas les autres? Pourquoi les gens qui soutenaient Mama Sila ne supportent pas qu'on puisse critiquer Mama Sila nandenga mabe ou nandenga malamu? Pourquoi les gens de Mama Sila veulent imposer le respect à Mama Sila et qu'on manque batumisusu respect? On a vu ça moi aussi. Kalaté
tokobimisa kombo na yo na ba conversation na yo ndenge okoma na yo abaku ndenge osala ba faux compte ozali parmi baye oyo bazalaka na ba faux compte bazo ko nuire bande komisusu toyebi da kombo na yo. La famille Kanda aujourd'hui ils ont exposé dans la place publique. Oui, si Maman Top a 59 ans. D'ailleurs, c'est une grâce, n'est-ce pas? C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. 59 ans, elle a la taille qu'elle a là. Elle a cette beauté. Elle a une combativité. Elle a travaillé dur. 59 ans. Eh bien oui, où est le mal? Où est le mal? Dans ce qu'a dit Dada, elle a touché à la vie privée de Sila. Elle a touché à la vie privée, il y a mes parents, il y a Sila. Elle a touché à la vie privée, il y a Mamou. Elle a touché à la vie privée, il y a Nani sur la place publique. Pourquoi aujourd'hui, oui, Dada a 41 ans et après? Le passé, il y a Malamu Eli Kolobaka Kate que non, Nabanaki Melamili Kishenga. Nabanaki Komela Boye. Nabotama Nakutanios. Oui, nous là qui avons des familles pauvres, que le bon Dieu nous aide. Heureusement que nous avons Dieu. Heureusement que Pema Oyo to foute la rangote. Ce qui to nous foute la Pema biso baba famille pauvre mbele si to kufa to zongsa da molimo et pas nzambe po to linga ki to koba no foute angote. To agosalo boye ba message bima et pas ba pasteur ebele ba prophète ebele ba prophétesse ebele sur Maman Top. Yango to mona et komi koko kisama. Ba yebsa Maman Top, il faut faire très attention ba otchelo poison patati patata. Vous pensez que les poisons batiaka ngo kaka, il faut zo poussière à poison tché na biloko muto akufi, muto ali akufi? Non. Même oyo to mona o lelo acharnement et quitter mati ko finga ye ko toucher na vie privée na ye, na vie ya bana na ye, c'est ezali plus que poison. Et ça plus que poison, ça peut détruire une personne. Mukie et zolia mutunakati, mukie et zolia mutunakati et puis ememaka mutunaliwa. C'est ce que vous cherchez. C'est ce que vous avez besoin. Donc vous avez la facilité d'insulter parce que vous savez à la fin on va acheter ma conscience nabino, na ba morale nabino. C'est comme ça que meurent lelo ezokufa à cause il y a ba société à mabe, à cause il y a les anti-valeurs oyo. On laisse quoi à nos enfants? Nous qui avons la grâce de passer aujourd'hui à la télé pour parler, tous on sa image nine. Mais aujourd'hui, quand bango nyonso aujourd'hui, tala ndenge bokomi. Papa Mike, pasteur Mike, papa Mike. Mais papa Mike, on utilise votre image dans nenga mabe. tosunga bana oyo okota likambo okoba bana nzambe nzambe pe akota makambo na bino basunga biso na basaki na bakaye na babiki toenda kotelenga na balabala soki mame mili asalaka oyo te na ero biso toa na balabala nzambe abatela mpe mame mili place aza apese mbongo nana posa totanga ndenge bana bato nyonso baza kotanga polobile mpe tokóma bato kola pambola bino mipa bashika pesa libro benga ye mpenza ya kosite te so moni ana te kende mbala mo bibele lobi soko lingo sala likambo malamu ozoyoka kwa mabe sala ya malamu parce que ce qu'on vient d'ajouter vient du diable et le père des mensonges. Donc si vous avez directement la conviction d'aider Yaya Sala, moi je crois le Dieu que j'adore et je prie Jésus Nazareth. Téléphone à papa oyo nanzela na yo et sonner pe arobe mangato pambola nzambe. Donc soki bana nzambe apesi biso alobaki ete tobokola bango lolenge tobokola ya biso ndako. Alors soki ozo préparer rentrée scolaire ya mwana na wako zonga na basket asika na uniforme asika, pourquoi pas penser aussi na bana oyo nzambe apesi biso nzambe pambola bina balobi oyo yoza ko semer okomoissonner yango un jour. Tozomi na avenue Kinzola numéro 49, quartier Régie des Eaux, commune de Kitsenso, référence 3e Dodan. Pour tout contact, bengabiso na ba numéro Oyo. Vous êtes sur Top Media TV.
Voilà, mesdames et messieurs, Bando Balandia, Top Media Télévision, les amoureux de cette émission, le code de bonne conduite. Vous allez suivre cette émission de l'autre côté, Nassara la télévision. Soyez les bienvenus. Moi, c'est votre frère Tadi Ngalapa. Le travail m'a encore appelé. Aujourd'hui, une façon de vous faire le travail, une façon de vous informer en temps réel. Mais en tout cas, vous allez me supporter aujourd'hui. Peut-être analyse Nazoko Sala Awa, ça va choquer beaucoup de personnes. Nous serons avec votre sœur Viviane. Tout le monde, Yebi était depuis dernière émission à Salaki, Viviane est attaquée sérieusement, même sur le plan spirituel. Je vous informe que je venais même tout à l'heure là d'être avec Viviane. Nanzela ya téléphone et puis na émission to koluka moyen to zala na Viviane pour aluka moyen a sololana biso a meka ko pe sapé les sous encore une fois makanisi na ye par rapport ya ba makambo belé oyo batu bazo ko reprocher ye makambo belé oyo ezoko leka sur la place publique. Lorsque nous allons parler avec Viviane en pleine émission, on va aussi parler de Dada International. Oyo pe azali mwana mama top parce que actuellement actualité ezali ba mama na biso na mi balé plutôt kocha na mama na biso top oyo azali lelo victime ya makambo ebélé tout au long ya émission oyo on va vous donner ba makambo peut-être jusque là non nous comprenons qui en côté. Nous allons aussi éclaircir sur beaucoup de points au Ezoko Sala passe namité Mabatu. Moi, Tadi Ngalapa avec Top Media Télévision, avec Maman Sarah. Vous savez, objectif Nabiso, c'est justement pour orienter les gens, donner le meilleur de nous. Une façon, yako luka, yako sunga ba famille ebele. Une façon, yako luka, yako sunga ba mabota, yako sunga ba ceux qui sont des victimes aujourd'hui, il y a un traitement, il y a un milieu public et surtout des personnes aussi publiques. Je suis engagé pour réparer, sauver et que ça la image à malamu, il y a bandeko, papa et maman wana nyonso. Famille Bota, je viens encore aujourd'hui pour vous annoncer cette bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle les alliés que nous avons notre film na Kombo Yali Kambwa Mabele. Likambo ya Mabele est un film, un projet de Bellar Production réalisé par Bandeko Nabiso, équipe technique au travail avec Mama Bellevue et la chaîne Bellevue Télévision. Ce film, c'est un film rempli de beaucoup de choses. Likambo Mabele, c'est un film qui a de orientation, même sur le plan spirituel. Likambo Mabele, c'est un film mes frères et sœurs, lorsque au consommé yango, ndenge bandi ndenge lelo déjà tozo keneso na ba 5e épisode lelo, ce qui au bandi yango du début ti place autokomi au monde que même sur le plan na mutu na yo na conscience na yo, même sur le plan mental, même sur le plan physique, même sur le plan spirituel, au koko ma costaud et au kozala blindé par le Saint-Esprit parce qu'il y a un message très intense, très important na film wana Likambo Mabele ozali disponible na Bellevue Télévision. Allez sur ça. Famille Libo tabako médien nyonso bino ba nyonso bolinga kamosala ya théâtre ba mama oyo. Allez suivre ces films et vous ne serez pas déçus. Le Mal dans les Noirs, deuxième saison, déjà Zali disponible. Et pas maman Dinana la douce, DD Télévision. Vous savez que c'est une maman à pronapé, excellence. Bon séjour à toi, Sarah Massiala Namboka, ya Macron, Nzambe a continué pour battre là. Le Mal dans les Noirs, ils ont continué dans koleka. Une façon, il y a Kosa et Labino Moussala Nandenge Bolingaka. Tout ce que nous voyons aujourd'hui dans la société, les alliés, ce sont le mal dans les noirs. Aujourd'hui, les anti-valeurs cherchent à prendre place, il y a ba valeur. Et loko oyo, ngaina yo photo téléma pour dire non. Sinon, après Bisso, génération O et Kolanda Bisso, ça sera peut-être Ekozalamabe. Nous voulons quoi? Toté Kameli, mon abisso et pas ya diable. Mais je sais qu'il y a les enfants de Dieu, il y a des personnes conscientes, il y a des mamans responsables et il y a des papas aussi. Oh yo bazali ba responsable, ba ko permettre à ce que la jeunesse, il y a lobby de jeunesse aux alliés à venir à lobby et se retrouver dans la rue avec de n'importe quoi. J'ajouterai encore ceci na bande konanga. Toute personne au azoko se communiquer na kombo ya maman Bellevue. S'il vous plaît, tokota na basal jewanate. Bellevue déjà zalaka reflet ya image ya malamu. Il y a bonne éducation, bonne conduite. Bellevue déjà azalaka image moko boye
ezoko symboliser unité nationale sur sa conduite. Alors, en tout cas, lorsque on insulte les gens, bisoto ya kato sali ba analyse na bisonde to sala meto kota na basal jewanate ya insulte. En tout cas, ça va pas vous aider, ça va pas apporter quelque chose de bien. Voilà pourquoi je m'excuse. Des fois, le fatigue, vous dormez en retard, vous réveillez tôt et puis à la fin de la journée, il faut travailler. Des fois, quand vous rentrez, il faut préparer, il faut faire et voilà pourquoi je dirais, je suis miezi. Un grand merci à ma maman Bijon Ketani, maman. Au bon à papa Jean-Pascal, les maman Bijou, un grand merci na sage conseil nayo maman, un grand merci. En tout cas, je suis reconnaissant et je serai toujours reconnaissant à maman. Un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga, a mis le respect, la Cour suprême. Un grand merci aussi à maman Déborah Lubanda, maman surprise, Kilo mère à Calgary. Un grand merci à toi, la grande dame depuis Calgary. Je te salue, la mère de des anges, je te salue, Nzambe Azalanayo. Et puis, pourquoi pas toute ta grande famille dans Nzambe Azalanayo, la mère de deux anges. Un grand merci aussi à maman Emilie Setimaïnga, moi c'est Nzambe, l'infirmier clinicien depuis Montréal, Bertin Konde Mbongwa propre, c'est-à-dire Bertin Konde Mbongwa propre, Nzambe Azalanabino. Aurélie Mafouka, je vous salue. Aurélie Mafouka, je vous salue. Tata Pouefapekato. Tata Pouefapekato, je vous salue. Président Bébé, maman Nathalie Nana Mosibu, Sol Mbemba. Angelos Karouan, je te salue. Angelos Fatou Dokonti, Makiala Kumba, Madeleine Aketa, Vicky Mossa, Oboza, tellement ébélé. Maman Nyon sur la famille Libota. Nazo comprendre des soucis Nabino. Merci beaucoup maman pour nos sage conseil Nabino, orientation Nabino. J'aime bien lorsque le maman m'appelle pour me dire fils moi nananga salabou zalabou. En tout cas, je veux décevoir personne. Donc je resterai comme Nazalaka pour naebi pourquoi je fais ce travail. Je suis miezi. Tozuna nos extraits film Nabino Likamoma Belé avec Bellevie quand on dit et puis on se retrouve tout justement après. Merci. Osengi nani kolieza mabete mesko et puis na salle pour ngala tekela on a serva ba client ngande ovandi banda lezo lia Joseph na biso na salle ma Joseph et ça on a teki beaucoup de Naza Joseph Amutute ndenge zana na famille ba tutu ba bacha na maboko rien deli ba ma famille na yo to makambo de raison na famille na mobali na yo ngo beto na individu et alors ce que tu fais là c'est ça l'éducation. Oboya kofanda nanga pona nini yaya mama est-ce que comprendre que na boye kovanda na yo te na lobby naza na posa na koma responsable opeta beba wala kutumwasa opeta papa nabi comment na pofana mobali o na yebi sima na yete donc bato ba sima na mais ya Serge na yo moko tu ne te gênes pas autant moi vraiment na jeune fille à cause de l'école âge à moi na yo oh je m'en fous j'ai pas besoin dans ça la pose à que non olalo la mouki na ko se promener excusez-moi les termes na ko se promener même na salon na sous-vêtements je suis à l'aise ana pour la famille ana pour la maman ana pour la tata ana pour la yam ana pour la lekine ana pour la cousine ana pour la cousine. Mais je m'en fous. C'est vraiment ce que ça m'a ramené. Aïe, ça va au moins la ignorer. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Ça n'a pas ça qu'on parle là. Pourquoi les bilos sont beaucoup dans bon au respecter pas tout. Pourquoi ils sont dans une l'art na famille. À quoi moment on va donner ba ami qui est pour respecter ma maman attirer le roi tata et famille. Si on a non l'action famille on a fait pas il faut pas mettre la pression non moi je non kana tata na pango ni na zaboy ngande tata père daya ngafo le so bengi tata na ko bima wana ngata na bango ngai. Pourquoi les gens il faut banda qu'on s'attaquer sérieusement à l'enfant de Viviane et à son papa et à moi nanae. Pourquoi? Je me pose des questions pourquoi.
Bazoko s'attaquer na ye pour quelles raisons? Parce qu'ils savent. Makambo to bando lobango avec les Chinois. Que bazalaka mukie. Ndenge basangana kawana bazalaka na objectif te. Ndenge basangana kawana likopana bango ezalaka juste pour nuire. À part que nuire bazana eloko mususu te. Et déjà ce genre de choses qui n'a kamosika te. Parce que l'objectif ezali ya ko nuire ndeko oaza en face nanga. Basuka wapi. Ceux qui ont eu problème na moko na bango, c'est-à-dire il faut pas qu'ils ne koluka papa na bino, maman na bino, leki na yo, bato yo solo la kana bango, bato yo ozo ko entretenir de bonnes relations na bango. Ba luka moye ba baby sa banzela wana nyonso oyo leki parce qu'ils savent que bato ebele ba supportaka acharnement te insulte te ba tchaye na miniature te. Ce sont ba pratiques ya mabe, mais ezali ba mode opératoire ya bande kona biso oyo. Bozo kotia mwana ya muninga na kati ya ba miniature na minoko na bino pourquoi? Mwana Viviane ko comédien te. Mwana Viviane ko azali ayepe ko finga si la télé tout puissant. Mwana Viviane ko asali na ye et l'autre côté puis Viviane n'a même pas insulté. Alobi n'est rien que ba vérité. Aye ko rejoindre ka makambo biso tolobaka ah yango omoni ba Viviane PR moko ngana yebi Viviane okala na la même donc c'est plus de 5 ans depuis que moi je connais cette fille depuis que na solana ndeko mais Viviane des fois abana ko boya ngana yambaye na télévision na chaîne nanga mais je ne savais pas pourquoi Viviane doit abana ko boya or elle était déjà à Bakouk. Azoboya koleka et pananga. Il faut akine koleka na ba chaîne na bango, il y a les abakouk. Regarde aujourd'hui conséquences. Regarde aujourd'hui l'humiliation. Regarde aujourd'hui les insultes. Regarde aujourd'hui ba komi ko rappeler yo ndenge nini ba sekwisa yo. Non, tu la bino vidéo eza. C'est pour vous dire après un temps vous devez imposer votre respect. Il faut imposer le respect. Les comédiens, le respect, les kinyonso. Boza ba papa bana, ba mama bana. Bozali ba mibali ya batu, basi ya batu. Bozali na ba famille. Bo supporta kango ndenge nini. Et puis boyebi que non na makambo nyonso la personne oyo akoki ko faire arrêter nyonso ezali mama sila. Mais bo le kana 1000 chemins. Lorsque Viviane aye pour dire boye et comme problème. Oui. Botika kosomba ba audio. Botika kosomba ba audio. Déjà koyoka ke bosomba ka ba audio ça veut tout dire. Botika ko piéger batu. Je suis faux de la peine moi caméra moi bien soit aux zones selinga dans retour de père qui est raté dans Babylone Messous. L'objectif est à la canine, c'est de nuire aux gens. Place oyo batu bazo yo kana très bien. Bandeko na bandeko bazo sola na bango très bien. Mais boko luka bo infiltrer mutu akota na place wana afina enregistrer na ye po ba enregistrer batu po ba ya nango et bima sur la place publique et comme mabe acharnement po bo kabola batu. Na répétango le bon Dieu n'est pas dans le bêtise na makelele na salité na bosoto. Nzambe azalakate. Vous avez quel Dieu? Qui vous a créé? Est-ce que c'est le même Dieu qui a créé Ngaka Yewana donc a créé Bino? Oui, Nakoloba Yewana. Mais siko chaque motu, il faut yeba au botamina libumunin. Au botamina libumunin. Au botamina libumunin. Nazo kotambola na ba camarades, na ba frères, na ba sœurs. Nous sommes dans la société. Or, et ça n'a pas de commissus. Et si il y a l'histoire, il y a Obisonion Soto Yebi, il y a Abel Nakaen. Qu'est-ce que nous sommes en train de mettre dans Mitou Yabatou? Viviane, aujourd'hui, victime. Elle m'a même dit, t'as dit. Même sur le plan spirituel, je suis attaqué. Je viens de parler tout de suite là-dedans avec elle. Et puis c'est spirituel. Bokeba.
bosala attention bapapa nanga nayebisaka bino awa mabino bokina kokata luketu kuna ezalaka humiliation ezalaka une façon ya réduire bino une façon ya kokitisa bino ba émission oyo balekisaka bino wana lobby ezalaka une façon ya webisa bino jour otiaka monoko to obimisela yo obinela sila ochanzola sila tozwa video oyo bakomi kozongisa yango sikoyo et accompagner ce que je suis en train de vous dire pour que sabino que ezalaka humiliation ezalaka une façon ya ko humilier bandeko o bazoya pour t'aider pour t'accompagner oyo ozo sala na bango musala moko ils savent que ndeto toke sala musala ya collègue na biso abengi biso parce que za musala na biso. Mais or derrière ça, il y a certaines choses qui circulent na mitoupe na ba intention ya bateau. Oh bateau bazali ba mal intentionné. Toi enregistré bango pour lobby, to rochola bango. Etikali yo maman, etikali yo papa, etikali bino ba comédien oh bozo linga kola mukate. J'ai vu mon frère Papi Kader ko benga bino nyonso boza ba yuma. Ça choque. Ce qui dit batumoko boy o bakolo bate bakomi ko mélanger bino nyonso ko benga bino na ba yuma ça choque. Vous ne savez même pas prendre vos responsabilités à meilleure cause de décision une fois. Ouais, na félicita ka ba mama top en tout cas nde baloba na koya na SBT po ba finga nga kuna. Na félicita ka bango. Il faut savoir sanctionner les gens. Il faut savoir sanctionner les gens. Moi aujourd'hui je ne serai pas à l'aise de me mettre là, j'insulte Sila. Non, Sila c'est ma soeur. Bellevie c'est ma soeur. Dunana c'est ma soeur. Ursule Pechanga c'est ma soeur. Non, Zwanine. Non, bénéficier Nine. Est-ce qu'aujourd'hui, pour que je puisse bien faire la promotion de Bellevie, je dois insulter Sila? Aujourd'hui, pour bien faire la promotion de Dinana, je dois toujours exposer la vie privée de Mama Top. Aujourd'hui, pour bien faire le nom de Papé Lomé, je dois insulter Maman Moseka pour voir Nanga Bato Bayo Kango bien. Toutes les personnes au bazo soutenir bino namabe bazo timole la bino libulu au bokota. Chaque chose est à la fin nango. Et souka nango yango to komo kende. Viviane, courage. Mais et servir yo leçon. Au mimo na libulu ni place ni do kenaki kokota. Suivant. C'est pitié. Hein? Oh muto azoloba awa Viviane Yemoko. Tala ndenge boko makana niveau. On te met le micro. Et puis tu commences à adorer ndeko na yo. Okomi ko adorer ye. Pona yo oyebi que je le fais parce que c'est normal. Mais or batwana bazo zwango na image mosusu tala ndenge siko bakomi ko se moquer na yo ko chosifier yo. Or yo posant un parcours, mais la question ngana mitunaka la personne qui doit être respectée na théâtre ezalaka Mama Sila. Pourquoi les gens de Mama Sila ne respectent pas les autres? Pourquoi les gens qui soutenaient Mama Sila ne supportent pas qu'on puisse critiquer Mama Sila nandenga mabe ou nandenga malamu? Pourquoi les gens de Mama Sila veulent imposer le respect à Mama Sila et qu'on manquait batumisusu respect? Yango Moni, vous êtes coincés aujourd'hui. Beaucoup de gens la solo amabe. Soka ba moni bino fuba kangazolo, c'est pas bien. C'est pas bien. Ngana bano kansake makambo eko makado pa Mama Sila te. Mais après les informations que nous avons na bateau balia ki na bango ba melana bango. Ba ye ko faire comprendre biso pena ke eko maka. Eko maka. Bonga. Suivant. Bien amona na sauté SB Mams. On a pesi ngote sika zali o ya seku sanga na bato bakufa bamona na te voilà. Abenga ingai ça nga plaisir to banda tournage semaine prochaine vient ya retour. Amona on dit la blague. Mais bon qui ne peut le voir quand
nga nde ezalaka tournage na théâtre na biso nde ekoma moninga abengi yo en tout cas kopesa ye pasi te ngai bona kende lokwa mpe na bunga nayaki mpe niveau namonaki akei awa na SB bakuku bayambai ngai bien bafilme ebele oyo mamisa apesi ngai vraiment chance ya kotourne en tout cas na vie fo mikitisa mpo nzambe atombola même bible ezoba na biso mikitisa nzambe atombola nzambe asala na bato bamikitisaka très bien nyonso merci bozwaka temps ya kovanda mpenza kokonsome bakuku nyonso ozwi mpenza temps otali premier filme premier épisode ezali pana nguba te babone nyonso ya SB vive napesi bino bonne année merci naopesa mpe conseil naprofite napesa conseil na ngai na mams sila bisalo mams nayebi ke ozolanda ngai conseil na ngai nayo ya liboso naosenga na yo omultiplie bapriere multiplie vraiment badimension osambela mpo omoni motu so aza motema malamu akoraisonne na bato babunga kala epo vane nayaki na tournage moko namoni mamijokisa na sepeli namoni filme wa mundu eriboya eza mundu akufa na sepeli namoni amour na sepeli namoni sera julie donc namona bilongi ya kala namoni bamare bi mpe na tournage oyo toleka malgré nazalaki absente namona bato kala esanga plaisir multiplie bapriere luka susu bao mpena babunga ya kala yo manzambe pena apesa o mayele oyo découvrir na baoyo kutu kombe koya te me image ya zalaka nde ozalaka continue nde ozalaka kaka bolamu nzambe fuko koloba yango na miso ya bato na koprofite mpe napesa babonani na ngai na baye ya ngai boza telema ebele me bandino na bakuku mobimba babakuke lobata mamsi mpo na Viviane bokozala desi nazoprofite moi liste nde ebimi. Voilà. Je n'ai pas voulu vous mettre sa vidéo. C'est pour vous dire na niveau nini bandeko o bazar rusé. Bako salisa yo émission etikali wana po yo o adorer Mama Sila. O adorer ye ba enregistrer ba tikango ba publier mosusu. Jour ka yo ko sala gaffe. Preuve pour mona que ce sont des émissions aux aka préparer. Non ça l'effort ba enregistrer la vidéo pour notre chango mwandambu. Ogomona ke azali na kaye ba pesiye kaye o ezali na ba kombo ya batu. Il faut abouaka batu wana. C'est une obligation, on vous oblige. C'est comme ça que vous voyez Viviane. Les gens bazana facilité de jouer, de marcher sur vous. Dans la vie, il faut savoir dire non. Dans la vie, il faut savoir décider. Dans la vie, il faut savoir définir les choses. Dans la vie, il faut être responsable. Dans la vie, il faut en tout cas, il y a certaines choses qu'on ne peut pas accepter. Bah, préparer émission, na ba question, na makamuyo foloba. À la fin, on te donne un cahier. Zwa boaka batu oyo, bazana kati. Yango nde siko vidéo oyo, et comme bima. Yo se okufa, ba yako se kusayo. Mais vous oubliez que Mama Sila paix. Atika qui déjà théâtre. Yé moko, aloba ngo na émission à Vincent. Atika y théâtre. Banani ba sekusa ki Mama Sila. RCD, théâtre, il y a CD et Sili. Mama Sila alinga qui a changé même cop a bananenzela il y a bandundu, a banda commerce na e nanzela mboka na biso na bandundu bien na nzela ya mbujimai. Mais banani batu bakenda ko sekusa ye. Vous avez des mémoires très courtes. Bozali batu ya kobana ko humilier batu na makambu oyote. Parce que tout ce que vous avez reproché et pas battu. Et vous avez na banzoto na bino kutu to kipaka bino te po mutunde tinga bino pena en tout cas na kipaka bino te. Mais dans la vie professionnelle ya Mama Sila makambo bo imilia bat nyonso. Et vous se retrouver na vie professionnelle ya Mama Sila. Tant on a zaki suna sente ba museka oyo. Si vous avez expliqué dans la SB, Beckham, moi, tous en Dubaï, Beckham, surtout zongi la nzonti. Très bien. Maman Moseka. Vous avez appelé Nini, mais tant que Yaki. Maman Moseka, Belvi, Baouta, Bananga, zongi la nzonti, Kota la Mbongote, Kota la Ninite.
faut bolamu ta salelo bolamu faut ko loba ngo ndenga na loba ngo na SB ta na bandaki Belvia idaki ngai Belvia idaki ngai au début alobi na ngai boy na boy kende boy sala boy c'est Belvia qui m'avait aidé nga na kota ina terrain on a YouTube te aidaki nga na loba ngo haute voix aidaki nga orienta ki ngai premier voyage na nga na kendaka ya Afrique du Sud c'était Ursule idaki ngate yem ta imposa ki producteur na kende babola mwa bat fo lo bangwa otuva faut pas ka to lo baka mabe moto matsaso moto asale lo kwa bolam ateza ya muki fo tombola mungongo c'est vraiment important. Très bien. Il y a des vidéos qui sont disponibles et pas battu belé. Ma vidéo en ezali. Elle avait abandonné le théâtre. Ni tete Ursule Pechanga o lelo bino bokoma ko Joséphie ni tete Mama Moseka ni tete Badako Stawana ni tete Bellevue oyo lelo boluka bokoma lokola ye me gloire à Dieu ba poussa bino ka musika mbele aujourd'hui on n'a pas si là mbele aujourd'hui tozali na ba abakukte mais la personne qui était la plus forte, comment après Nzonzing ya CD mbalamo bou histoire na yedo esili. Et puis même poto babana ki koye balisusu mama silate. Poto s'il vous plaît, poto. Ezoye balisusu mama silate. Ye moko aloba ngo na ba émission. Mais RK ka balekisi na YouTube. RK ka balekisi na YouTube. Téléphone zongi, bazongeli ko bengae. Wana bomona kangote et puis wana eza ni Ursule ni Dinana ni Bellevue ni Mama Moseka ni mutu moko aleka na télévision do lobango ye moko Mama Sila a lobango a témoigner ngo ça bino bo comprendre ngo te bomona kangote ce qui veut dire yango makamo Viviane alobi l'humilité précède la gloire mikiti sa nzambe atombola yo yango ozomona ko matisa obozo mata Mama Sila nzambe aza. Le bon Dieu a du mal à kotombola ye. Il faut atika ye kana ndenge do atiki ye wana. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc bo sali sakabatu ba émission, bo bini sakabatu pour lobby et comme moyen bokoki ko banosa la chantage. Mais ye moko Mama Sila. Oh yo na lobby, je n'ai pas mal parlé. J'en suis sûr. Ye moko Mama Sila. Allo bangot. Mutu aseku saye ba Bellevue ba Bellevue oyo lelo bato ba pesi Mama Sila vie ba Bellevue oyo lelo nde ba salete Mama Sila akoma pe quand même na kombo o donc akomi nango wana bino bomona kango te vous comprenez kango te vous prenez pas le temps de bien comprendre les choses bozo aider musala ya Mama Sila na eloko nini parce que moi comme je suis là je peux jamais faire une émission na lekisiango sans pour autant de présenter produits aux ali Bellevue na musala Bellevue azoko sala. Vous nous présentez ba chantage, les acharnements, les enregistrements, le piège au bozo coacher la bateau batou bakuya. Le bon Dieu est juste. Le bon Dieu est juste. Bosala kata. Les comédiens s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ba masto bazo finga bato nyonso baza pe capable ya finga yo papa baza capable pe même vous qui soutenez bato oyo baza capable ya finga bino. Je viens aujourd'hui après ndekonanga nani na yena tiela bino extrait mususu ya son ya dada parce que il y a certaines personnes lelo to comprendre te to yebi objectif ya bato oyo na o baza nango besoin dans la vie de Mama Top. Aujourd'hui eloko ezobo mamboka je n'ai pas vu là où dada a insulté pas si ka keza po dada lobi ke ngaso babenga na SB no ke jouer te parce que ba honoraka mama nanga te ba fan ya Sila ba finga ka mama nanga. Dada a commis très impoli, mal éduqué. Boluki ba kombo nyonso mokili bo pesiye. Dada, qui
ndenge tozabo qui peut permettre à ce qu'on touche à son papa et à sa maman, même à ses enfants. Qui? Est-ce que maloba dada oyo aloba ki mabe? Suivons. Tu touches à ma maman, tu touches à moi. Je vais passer à la télé. Pour na koloba la mutu nyonso akosimba maman nanga. Obo simba ki obo sakana ki obo lobaki, c'est fini. La récréation c'est fini. Sans sakana et si on a peine, je vous dis, même si je reçois 100 000 appels pour me dire de ne plus passer à la télé. Le lo watu nanga te mutu na se na ozwa watu wapi na ozwa mama musu wapi bino bozo sekana ba mama bino yanga akufi pona benjir na bino. Seigneur merci. Opesa ba maladie ya mitema te, ba maladie ya ba tension te, ya eloko te. Opesa ka monene ya kimia ya esengo. Ate ye l'équipe ba leli tuma et l'équipe li folo tontonner l'équipe. Minzamba sepeli na mokili ale qui sort à travers cette maman. Donc tu n'as pas le choix pas changer à maman te. Très bien. Mutu nyon son avis a na passé na ye. Mutu azala na passé ya ba simba maman na ye na mokili ya senani. Nani yango akolinga ba simba maman na ye na mokili ya se. Peut-être bino bolo ba bongo pona ba fingela bino ba maman bino te hein. To ba finga ba maman bino ba makambo esukara na entre vous là-bas na famille hein, mais pas attends. Il faut tous à la vraie dada loba qui boue oui na loba ibo et poser bino problème pour nanini quand je dis que je vais pas jouer chez SB et poser bino problème pour nanini na batu kuna bazo finga maman nanga na kombo ya SB bazo imile maman nanga bazo finga biloko a 4 nzoto le quoi ba monnaie à ta place à longola déjà bilamba et vous voulez que ba soliste est-ce que nga na zaina na cause la coûte même appel à kuna je vais changer mon avis et ça mon avis bino bolinga ni na lo ba ke na ko jouer place bazo déshonorer maman nga ngane na tinde kuna na dada zo finga ma pour maman azo maman top azo finga ma pour na mwana na ye pendant 4 ans ngo tozo kende bo finga maman top. Très bien. Dada salara audio dada salara vidéo dada déjà finga mutu na YouTube pour lelo o bino wandolo ki a finga mapona mwana na e ben insulte ben jure o nyonso bino bo salaka bo finga depuis 2020 bozo finga bo enregistrer pour bo finga e ezalaka pona nga dada et aujourd'hui vous ôtez votre voix pour dire que bazo finga ma non vous êtes gentillité franchement vous êtes gentillité pour ça la mo makambo tal bobi e nga peso likambo e komelenga tom suku na ngai na jure mabe. Une personne qui a la conscience, l'intelligence sur place. Dans ce que Dada venait koloba na monoko na ye. Maman, papa, yo qui insulte na monoko ya mona mwasi oka juste na batan fort. Yo qui insulte. Mais pourquoi aujourd'hui et comment ekopesa bande komisusu audacité d'aller même kokende koluka vie privée ya mama top. Je dis la vie privée de Mama Top, de venir avec sur la place publique. Aujourd'hui, nous apprenons tout ce qui se passe. Ezana ndeko moko azana poto. Ma sœur, quand se dérange note ko banga note site toye bio. Fuite d'informations tozanango. Même conversation na bino bozwaki na mamu ou azali na Afrique du Sud toyebi déjà tozwaki na biso ango. Mais siko yo pesi makambu ya lokuta. Tu sais, hein, venir aujourd'hui avec toute une famille, la famille Kanda, toute la famille Kanda, venir avec à la télé. Pour bolati sa maman top image moko boy. Bolata le pauvre papa qui est parti, qui a laissé ses enfants. Bana wana ba boti apesi ba koko bana ba tuebele, mais vous venez avec sur la place publique pour faire seulement la gloire de Sila, pour faire seulement la gloire yaba abonné, pour faire seulement la gloire yaba to mokili. Vous venez avec toute la famille Kanda à la télé pour boya koko sa makambo. Ndeko na biso mwasi kalate toko bimisa kombo na yo na ba conversation na yo. Ndenge okoma na yo abaku ndenge osala ba faux compte ozali parmi bae oyo bazalaka na ba faux compte bazo ko nuire bande komisusu toyebi da kombo na yo. La famille Kanda aujourd'hui ils ont exposé na place publique. Oui, si Mama Top a 59 ans. D'ailleurs, c'est une grâce, n'est-ce pas? C'est une grâce.
C'est une grâce, c'est une grâce. 59 ans, elle a la taille qu'elle a là. Elle a cette beauté. Elle a une combativité. Elle a travaillé dur. 59 ans. Eh bien oui, où est le mal? Où est le mal? Dans ce qu'a dit Dada, elle a touché à la vie privée de Sila. Elle a touché à la vie privée, il y a mes parents ici là. Elle a touché à la vie privée, il y a Mamou. Elle a touché à la vie privée, il y a Nani sur la place publique. Pourquoi aujourd'hui? Oui, Dada a 41 ans et après. Herbo bimi si wana ke Dada azana 41 ans si la akobota Dada te bazali baninga. Wana e causé problème te loko le utika na minoko na bino. Mais si c'était quelqu'un d'autre qui venait avec ça donc à la télé, elinga qui est comme Bouzo Bamoko Boé. Non. Elle a 41 ans et après. Vous pensez que tout ce que vous faites, ça peut changer les données, il y a vie à Moutou. Et qu'on changer 1 euro na vie à Moutou. Et qu'on changer passeport à Moutou. Ndenge toza boui. Oui. Batu misusu baza na ba âge ya bale. Mais batu obino bozo kokosela ba âge awa. Baza na ba passeport. Baza pe na ba ningati. Oyo ba botami na bango, ane moko ba koli na bango, peut-être pe batangi donc école moko. Mais pourquoi vous touchez seulement à la vie privée? Il y a bandeko na bino, il y a ba innocent moko boye, boko ya komema bango sur la place publique. Tout ça ce sont les soldats. Na benga bango le chien, il y a maman Sila. Ndeti ndeko na biso oyo aza en Afrique du Sud on ndeko mamu oyo. Elle avait une vie trop sale na Kinshasa. Ah, tout le monde bayebi qu'elle était une femme mariée qui habitait na Bandalawa. Tout le monde donc a yebi vie oyo. Même Chibaou o donc landa ye awa. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Est-ce que c'est important de venir avec à la télé? Non, mais c'est sa vie. C'est sa vie, elle est libre. Pourquoi vous voulez Babiloko bino bozanango na ba vie na bino déjà c'est béba? Parce que c'est ça l'impression que j'ai. En tout cas, veuillez m'excuser. C'est ça l'impression que nga nazanango. Bande ko na biso ba vie na bango e béba. Poso tali bango nyonso. Baza parcours na bango eza mabe même à la télé, c'est trop sale et puis c'est sombre. Maintenant, ils veulent coller ça et pas batu nyonso étiquette on a chaque moutazo ndambu. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Est-ce que vous donnez aussi le respect à Sila? Vous respectez aussi Sila. Si au moins vous ne respectez pas Sila, mais bon, il y a qu'on respecter, bah maman, bah papa, bah. Si au moins vous ne respectez pas vos parents, bon, mais capétan, bon, même une seconde, il y a qu'on peut ça, bah papa, bah tout. Respect. Ce n'est pas bien là. Oui, maman top 59 ans. Oui, maman, félicitations, mais maman nzamba lingio mingi. Oui. Yo moi commis la 59 ans. Na obozo sala. Est-ce que beaucoup koma ka 59 ans? C'est quoi l'objectif? Mamou. Ndekonanga. Je suis vu même il y a des frères. Mon jeune frère ici, mon Ninga Onani, les Ketchou. C'est un jeune frère à moi. Babarezi, ce sont mes jeunes frères. Personnellement, je n'ai aucun problème avec les Ketchou, ni avec Barezi. Na âge boye baza baleki, na classe pe baza baleki. Tina niveau big pena baza baleki. Mais pour le reste, nous sommes les amis. Pour le reste, nous sommes tozali bandeko, tozali ba amis. Mes frères, je ne peux jamais être votre ennemi. Na cause de la ennemi na bino ata seconde mon côté. Je ne me permettrai jamais aujourd'hui que je puisse avoir des ennemis dans mon sala ou dans sala. Moi je sais que c'est mon travail. So sali mabe mon frère nakoya ko recadrer pour te dire non, tu es allé trop loin. Tu n'as pas le droit d'aller ti côté de komiwana, ce n'est pas bien, c'est pas juste. C'est pas juste. Naza ennemi na bino te bino pe boza be ennemi na ngate. Mais nous avons besoin bozo ngana raison, boza la batu. Boza la mibali. Maman Sila a déjà une vie au déjà si a sali ebele koleka o bino na bo salité. Maman Top a sali vie ebele koleka o bino na bo salité. Lobby, vous serez de mariés, vous aurez des femmes
Ouais, j'en suis sûr, bokozwa bana. Na mitu na bango eza nini. Bocha nini na mitu na bango. Le sentiment, oui, mon frère. Toute personne a soutenir yo na mabe, cette personne ne t'aime pas. Aujourd'hui, beaucoup na marque ya mabe. Aujourd'hui, nani o a copé sa yo crédit. Or, tu faisais ma production na yo awa. S'il faut parler des gens qui ont insulté les comédiens, d'ailleurs mon frère yo finga ba comédien les choses. Donc ba comédien nion sur les choses, na si là na les choses. Bien que tu avais demandé pardon. Oui, le pardon est une puissance qui libère. Mais au départ, tu les avais insultés. Tu les avais au traité bango biloko. Donc c'est-à-dire biloko. Pourquoi au comité niveau il y a au traité bango biloko? C'est parce que tu voyais façon na bango, comportement na bango, ndenge na bango babanaki kozala. Yango au traité bango biloko, biloko pamba. Mais aujourd'hui au moins ozali na moi conscience mokie ya kosenga pardon. Mais non ko ozongi ka na poto poto. Je ne suis pas votre ennemi. Et puis je n'ai pas le temps de venir pour faire une émission pour vous. Si j'avais ce temps, si je faisais une émission, peut-être les Ketchou tu vas pleurer, peut-être Barézi tu vas pleurer, peut-être bango mi balé kutu neti nako solo la na bango. Mais le reste est wana, je le connais pas. Je le connais pas, ba yebingate. Même le lien que beaucoup de personnes m'envoient là, na yeba nanga batwangote. Bah frère wana mi balé au moins je dis on a des numéros de téléphone. Nous avons des numéros de téléphone. Mais des fois ça choque. Choque. Et boya kanango na télévision, le seul moyen et façon yakoyeb sabino kendeko, vous êtes dans le mal. Et zalande to fanda boy, on parle avec vous. Est-ce que aujourd'hui maman pena le Ketchou, maman na poto, azalaka d'accord na makambo salaka. Barézi, vous avez peut-être une mère aujourd'hui. Vous avez peut-être un papa aujourd'hui. Est-ce que akozala na esengo afani pena na télévision azoyo kake bazo ko finga mama top wato o pe akozala lokola mama na yo. Et ça la bino esengo. Bazo finga nde papa elombe o aza lokola papa na yo et ça la yo esengo. Et ça le plaisir. Le bon Dieu vous a fait grâce, vous avez tout au bateau. Babareva kanamokili. Mais est-ce que bozalaka kimia na onyonso bato bareva na mokili o bino bozana? Peut-être ba masto na ko sola na bango mo mokie. Ce sont le deux frères wana les Ketchou na Barézi. Parce que on a des numéros. Nous avons eu à passer ba moment, il y a ba tournage et belé. Mais aujourd'hui, des fois, les cœurs saines. Mon frère, moi, je ne suis pas votre ennemi. Et na presse n'y a pas ennemi. Je ne suis pas venu dans mon sala pour commencer à me faire des ennemis. Non. Et je suis bien élevé, bien instruit. Makamo nyonso bato balobaka na monoko nanga na yebi yango. Que limo bwezalaka mamo bwezalaka nini mo bwezalaka mais ekoko bimate na monoko eza kilo boluka ko sokola CV na bino ça va vous aider. Aujourd'hui une femme consciente et responsable qui t'aime avec un cœur en longolo na banzela o si c'est une femme qui te laisse dans ça yeba ke azaneka fanatique. Azaneka fanatique, elle est venue parce que Alingaka, par exemple, ici, là, elle est venue peut-être à Lingakanaye Belleville, elle est venue peut-être à Lingakanaye Mama Top. Elle est aux autres défendre Mama Top pour naye à mon facilité à Kota. Pour yonaye beaucoup moi sina mobali. Mais une femme qui a la conscience, une femme à vertu, à insensée, elle ne permettra pas de se mettre avec des hommes comme ça. Total à lobby nabiso. S'il a tout donné au Yazaki n'a pas besoin. Belle vie également. Et d'ailleurs, Maman Top n'a plus rien à prouver au monde. Mais nous avons biso toza na vie mo boy. C'est ça dans nos fleurs. Hein? Je ne pense pas binomi balé peut-être bozana nous donne 30 ans. Peut-être. Boza peut-être n'a pas 30 ans. Mes frères, à venir moi bien et ça liboso na bino. Prenez l'exemple aujourd'hui
Yaba oyo bazalaki lobby. Vous avez été avec Maman Bellevie. Vous avez été avec Maman Bella. Et regarde aujourd'hui, ce que vous faites, ce que vous donnez aux gens pour l'image de Maman Bellevie. Pensez-vous que Nzambe a mon akate, même bateau ya mokili, ceux qui vous entourent, bazo mon angote. Mes frères, c'est un conseil. Oui, vous n'êtes pas obligés. Et ça, c'est un message aussi pour vous. Tout un chacun a yébi son alliance avec Dieu. Il connaît son alliance avec Dieu. Les que tu regardes comment même dans tes affaires, comment les choses marchent. Est-ce que tu as la même vie que tu avais hier, aujourd'hui? Mon frère, il faut faire attention. Même sur ta chaîne, place théâtre donc au Banaki Oleka. Est-ce que tu vois aujourd'hui que cette chaîne-là, la visibilité, mon frère, ce qui Nzambe alingi alongwa pembeni na yo, ou bien ce qui Nzambe si alongwe, atikaka espace, atika temps. Tant on a pena ozo mona kenga pena ça va, ezo kende. Mais or, na compteur ya Nzambe, au lieu etia plus, ezo tia ba moins. Ti joue mususu pena donc mona pena moins pena et comment kende. Vous êtes des hommes comme moi. À part galerie ou musaka, tout ce que vous faites, vous êtes des hommes comme moi. Ça, c'était un message. Et je sais là où je suis. Je sais là où je suis. Je n'ai jamais donc insulté une personne. Ezali Nzela Nabino Bopona, vous pouvez bien défendre Maman Sila. Sans pour autant beaucoup de bêtises, d'insultes, n'importe quoi. Ezali Okola Mamou. Ndekonabiso Mamou. Mamou s'est promené ici avec le nom de Pasteur Mokuna. Mamou. Mokunati. Kombo Mokuna. Alataka Ngwawat. Bubiso Nyonso. Toyebaka. Boyebe pourquoi Elongwa est comme Mamou international. Pourquoi et comment Mamou international? Biloko wana. Pourquoi? C'est pas bien. Tout bano fanda boy to betaka ba passer na biso nyonso tona ba passer à propreté, ba passer à saleté. Mais quand vous venez comme ça pour exposer la vie d'une mère qui a 2 enfants comme vous, qui a aussi des petits-fils. Et bino bozoya ko suka wana te boke bo exposer même vie ya mobali na ye aussi akufa et mobali wana pe azana bandeko. Vous êtes très à l'aise. Et je vois aussi les inconscients. Mamou ok na ye bien, ok na ye pena boy. Pona sila, photo kende na bango boy. Mais maman sila aussi azana passé. Est-ce que passé na ye donc ezaka bien? Muto simba ye na loboko donc aya na ye na théâtre. Beaucoup tout n'a passé na yena moto a simba ye na loboko aya na ye na théâtre au lieu le lo donc kakuma ko finga papa wana do finga mana kombo na ye. Est-ce que wana ezali passé ya malamu? Ndeti do par exemple donc aujourd'hui ndenge bozo ko rappeler Viviane qui a sécu ça y est. Siko moto yo azu yo na loboko na ndako amemi yo na théâtre. A commission oyo lelo komi. Et moto wana azo finga mana kombo na yo. Ezali passé ya malamu. Le passé ya malamu eli ko lobaka ka teke non na banaki mela mili kishenga. Na banaki ko mela boye na botama na kutanyoso. Oui, nous là qui avait des familles pauvres, que le bon Dieu nous aide. Heureusement que nous avons Dieu. Heureusement que pema oyo to foute la rangote. Ce qui to ba no foute la pema biso baba famille pauvre mbele si to kufa to zomsa da molimo et pas nzambe po to linga ki to ko ba no foute angote. Mais je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Le temps de Dieu arrive bientôt. Le temps de Dieu est déjà là. Je vais vous dire quelque chose. Vous devez arrêter avec ce genre de pratiques. Je sais. Acharnement sur Maman Top. C'est que les gens cherchent. C'est sa tête. Bah message est bima awa pour Maman Top. Maman Top ba salo mabe. Maman Top tozo mona ba comédien ba lingi ba salo boye mutu ago salo boye. Ba message bima et pas ba pasteur est belé, ba prophète est belé, ba prophétesse est belé sur Maman Top. Yango to mona et komiko kokisama. Ba yebsa Maman Top, il faut faire très attention ba otelo poison patati patata. Vous pensez que les poisons ba tiaka ngo kaka, il faut zo poussière à poison tie na biloko muto akufi, muto ali akufi.
Non. Même tout le monde a acharnement et quitter mati ko finga ko toucher na vie privée na vie abana na c'est plus que poison. Et ça plus que poison, ça peut détruire une personne mukie et zolia mutunakati, mukie et zolia mutunakati et puis et memaka mutuna liwa. C'est ce que vous cherchez. C'est ce que vous avez besoin. C'est ce que vous avez besoin. Aujourd'hui, la vie privée des mamans si là, son passé, ceux qui balobi bazouango bacha ao. Nakanisi batu ebele ba kozwayango te. Mes frères et sœurs, vous prétendez qu'on respecte maman si là, oui. Mais qu'on manque batu misusu respect na kombo ya maman si là, vous faites rien du tout. Parce que ce que vous faites avec maman top, vous avez la possibilité de prendre ça et de le faire aussi avec si là. Parce que lorsque vous insultez la poitrine de maman top, vous insultez indirectement celle de maman si là. Lorsque vous insultez l'intimité de maman top, mais c'est directement vous insultez maman si là. Parce que bangomi balé baza basi. Mes frères et sœurs, qui bongoulou aboye pour nanini. Acharnement au nyos, mais c'est ça l'objectif. Et l'équipe poison, oui, ezaka kate ke bochile na masango bia lié na biloko, mais oyo pe ezali poison munene oyo bino bozoko sala. Mais maman si là vous êtes là. Elle a demandé Bobi Mselanga vidéo au mwana nanga a fingi si là. Bobi Mselanga vidéo au nga na fingi si là qui cita. Jusque là vidéo na do tikali ko bimate. Lokola bokomi na suka bozane loko ya osala te, bokomi ko kendo ko luka ba audio akala. O botindaka batu à l'époque ba piéger ye po ba no finga ye. Bobani makambo kala. Bokoti na jewana na mabe na bosoto. Dieu juste. Dieu juste. Pona ko luka ko nuire. Je m'excuse maman batu. C'est l'étoile qui dérange. Jango, j'ai l'habitude de dire, même dans ma mastananga, l'intérieur nabiso est influencé extérieur. Voilà pourquoi aux yeux, il y a bato mokili biso tozala mabe. Aux yeux, il y a bato misala mabe biso tozala dérangement. Aux yeux de ceux qui ne connaissent pas Dieu, nous serons ses ennemis. Aux yeux, il y a bato oyo balingi bosoto. Vous qui marchez dans la crainte de Dieu, bokozala moyen oyo okoki ko empêcher yepo à continuer misala nae. Alors facilité et cause il faut pas éliminer. Nous avons vu acharnement oyo avec Diana Makila, acharnement et Kita et Mata awa donc avec Diana Makila, acharnement mwana batu akoka, acharnement anate à sala dépression et pesa ba tension ba estomac akenda hôpital azonga ndaku na yete ndenge do akenda ka dans hôpital à cause ya ba acharnement oyo. Et acharnement, on a beaucoup de chango et pas top. Top déjà, donc c'est à Koli, Bopessier, 59 ans. Qu'est-ce que vous voulez avec sa tête? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Non, après un temps, Bozwakape Kiti Bofandi et Nathan Oyo, les comédiens, vous avez croisé vos bras. Bozo Lobaka, Nabanda Kunabino, Nabakwe Nabino. Mais beauté les mais là, c'est ce genre de choses. Et puis, beaucoup on appelle Nathan Oboke. Tournage les babandi ko bini sabino bokomi ba danseur na ba danseuse babandi ko sali sabino ba émission les yo oye ko tourner les cas kuna sale émission kumi sa mère. Moi je vais combattre les antivaleurs jusqu'à ce que je serai enterré et moral nanga ba somba ngote. Aujourd'hui l'acharnement top azozwa même acharnement na o Viviane azokozwa. Objectif est anine. To simba mwana nae, to simba mobali nae, to simba place azwaka mwambongo. Akoma coincé, akoma coincé, mutema esale pasi, gastri, estomac, tension, nyosona et memaye na liwa. Mais vous n'allez pas réussir cette fois-ci. Nous serons prudents avec vous. Et ça le kola ba misusu awa, je vois. Ba finga mai kalambai awa. Ba finga mai kalambai na degré 0. Donc, je dis les insultes, vous les connaissez tous. Mais aujourd'hui, c'est comme ça que je vous appelle, vous êtes comparable aux chiens. Parce que moi, ceux qui ont sanzi à Yazubilo, on a lié yango. Bosuki wapi aujourd'hui. Et comme pasteur Mike, il y a Mike, tonton Mike, pasteur Mike. Et puis c'est que moi je regrette. Je vais parler avec Junior. Je vais appeler le bureau de Papa Mike personnellement. Qu'on utilise l'image de Papa Mike abusivement dans le bêtise, dans le mal.
C'est un serviteur de Dieu. Bazo finga papa Mike, oh moi je fais des émissions. Ngana sala ba émission pour venir défendre le pasteur Mike. Et ba émission eza na chez ba Bobette, chez Bisso na sala ba émission est belé pour défendre papa Mike. Intérêt nanga et pas papa Mike, donc c'est quoi? Chez le pasteur Mike, c'est quoi? C'est quoi? Est-ce que j'ai déjà reçu $1 et pas il y a pasteur Mike? C'est comme ça que je défends aussi Maman Dinana. C'est comme ça que je défends Bellevue. C'est comme ça que je suis en train de défendre Maman Top. Parce que pasteur Mike a des valeurs. Elle a des valeurs. Elle a une vie. Et Azan a droit à respecter. J'étais engagé personnellement pour faire ce travail. Na salango, na télémélango jusqu'à la fin. Et si vous monanga na ke na porte, il y a église, il y a papa Mike, na ke luka 10 francs. Est-ce qu'il faut le lot na défendre Moutuloko, la pasteur Mike, il faut afutanga mbongo. Donc vous avez la facilité d'insulter parce que vous savez à la fin on va acheter ma conscience nabino, na ba morale nabino. C'est comme ça que meurt le lot et Zokoufa à cause il y a la société à Mabé, à cause il y a les anti-valeurs. On laisse quoi à nos enfants? Nous qui avons la grâce de passer aujourd'hui à la télé pour parler, tozo pe sa image nini. Mais aujourd'hui ka bango nyonso aujourd'hui tala ndenge bokomi papa Mike, pasteur Mike, papa Mike. Mais papa Mike, on utilise votre image na ndenge mabe. Oui. Il y a beaucoup de personnes oyo baza aveuglé peut-être na ba sentiment ou bien uilwana eza bango nanu na munoko. Mais on utilise votre nom na ndenge mabe. Il ne faut pas seulement chercher les gens oyo ba finga ki lobby, ba humilier au lobby. Ba koma ko la promotion na yo et puis atie photo na yo na gauche, atie photo musu na droite, mutu mo afani na katikati azoko finga bato avec l'image d'un serviteur de Dieu. Avec l'image d'un serviteur de Dieu. Ou azali modèle. Je sais que les bureaux de papa Mike botalaka télévision, botalaka etandoike YouTube, vous voyez tout ça. Et ezoko pesa papa Mike crédité s'il vous plaît. Soit la personne change a changé conduite naïe. Soit la personne a sali promotion et y a été. Soit parce que toi quand on me balé, il faut à la Satan ou bien aux la Nzambe. Les mêmes personnes qui ont insulté hier papa Mike, aujourd'hui au Sukiwapi. C'est comme ça que je dis, vous avez un comportement comparable parce que vous agissez par l'instinct. Et moi ce qui me fait mal aussi des fois c'est ça. La société congolaise aujourd'hui, ezali ya kokufa, ba grande dame, na ba grand messieurs, na télévision, o bazo kozwa moyen, eza ba oyo, il faut na s'attaquer aujourd'hui. Na maman Bellevue na fingi Bellevue na bimisi makamwa lo kuta sur Bellevue. Allez lobby pour Bellevue donc achanga kazwanga, po kanganga munoko azunga, achenga pembeni na ye. Non, to bokola mabe. Non, tozo pesa mabe vitamine. Non. Vous aurez à dire, vous aurez à expliquer au Créateur. Ba vie à bato nyonso ezoko kufa à cause de personnes qui sont tout autour ya ba o bazoko sala baninga na bango mabe. À la fin de la journée bozwani. J'ai l'habitude lo banala ta t-shirt nanga kande na la tande bo finga biso le babola oui. Les babola, oui, nous sommes les babola. Et après, biso tout, toi canapé maman koana. Bien au monde a des fois, mes parents, bayaya baleki, aider les orphelins. Kama kambo na uti koloba awa. Hier le pasteur est belé babimisi bana na babalabala. Hier le pasteur bakaboli ba famille est belé. Hier le pasteur babimisi bana belé bandoki. Hier le pasteur batindiki ba para ya kobwa kabana na bangon libanda. Aujourd'hui ba changer stratégie. La majorité des pasteurs ba komi na ba fondation. Ba komi na ba orphelinat kaka bano ba bwakaki ba ke kolokota bango ba ye kocha bango place mobwe pour ba continuer cop na bango bien. Mes frères et sœurs, si vous êtes touchés par le Saint-Esprit, aidez les orphelins. La majorité des bano babando quitté. La majorité des bana oyo baza oyo ba présenta biso bangote oyo balaki sakte sur la place publique. La majorité de personnes ya bana oyo
babimi pe na balabala par souffrance. La majorité ya bana oyo bakomi na balabala pona kozanga ba parents. La majorité ya bana oyo bakomi pe na balabala papa tiki biloko famille ya papa ou bien famille ya maman bazui ba bengani bango libanda bakomo telengana. Et ce sont des enfants comme ça que des fois mon cœur et ça langa passe. Le message ici non lansango et pas bato mbongo nyonso. Ba orphelinat eze belé na Kongwawa. Bana o bazozonga ba classe tel que moko na monaki on alexaka awa na tuni bango mwana moko na ne azofuta soki $60 so $90 année mobimba. Donc par trimestre soki 30 soki 20 soki $15 donc si je m'abuse pas au mona banana bazozanga lipa. Bana wana bazozanga elamba kolata. Bana wana bazozanga mai. Bana wana des fois l'osso ezate. Mais vous prenez votre argent. Vous prenez votre temps, vous donnez ça aux gens qui insultent les gens. Vous prenez votre argent. Si réellement cet argent est pas le créateur, mais vous prenez votre argent, on est à passer. Vous donnez ça na bato o bazo ko nuire na ba personnalité à bato. Ko bebi sa ba vie à bato. Ko tambu sa ba kombo à bato don na ndenga mabe. Je vous exhorte pour l'amour de Dieu. Pensez na bana oyo. Au lieu de penser, n'engeni mutu fo donga ki noko fingelanga mutu X, n'engeni fo mutu doa ki noko chola mutu X, n'engeni photo ki no piéger mutu wana. Les $50 que vous donnez pour ki noko piéger bat ekoki ko somba ta saki alo somoko esungi via bana o. Jeu de larmes aux yeux. Qui peut nous écouter? Oui, nos genoux to pliaka nuit et jour pour demander à Dieu à soutenir biso, à sunga biso, à sunga bana oyo. Je sais pas pourquoi ayez linga pour les orphelins. Je sais pas pourquoi. Mais peut-être c'est une voix. Il y a Kati donc lobelinga pona yo mama ozota la biso, pona yo papa ozota la biso. Ne m'appelez pas pour ça. Ça la choix, il y a orphelinat oyo lingi. Eze belé, ça la choix na yo. Kende ça la même quelque chose pona bozongi ya bana classe. Des fois, na kindaka na ba orphelinat, mais quand je rentre chez moi, je dors pas. Autant de fois que je suis allé na ba orphelinat so na zongi ndako na lala nzala, des fois je mange pas. Po ba biso peut-être so ki nzambete, mbele pe to kutana na ba makambu wana. So ki nzambete. Mes frères et sœurs, Sila amutu, Bellevue amutu, Dinana azamutu, Mama Top azamutu, Lokola yo, bazana makila, bazana mai, bazana makila, bazana na mai, mokeli na biso ezaka moko nzambe. Je suis Miezi, Lobio Kole Kalilo. Merci beaucoup.